nalobe mon amour. Télé fortifié de mon corps en cas de rechute. Alingaka na bondelaka elokola bebe ya moi. Ekila monena pesaki ngangumi ya suwa yete o. Parce que nzoto na ye pete pete lokola na malemba. Kolina na ya diama Gisele Umba. Nana troublé oh mon amour. Gisele Umba. Nana troublé oh mon amour. Merci. Gisele Umba. Diama. Bonjour Bandeko, Balandi, il y a Diamant Noir TV partout et si nous sommes au Bozouami et si Kabotala Gisèle Oumba Nabino on a le baga servante Nabino. Merci Nababone nyo sonde nazomo Nabino tout le temps Bozawana Nabato ba soutenir Diamant Noir Boza et belé ceux na le bina tanga papi les rois carte illimité penza Boza et belé merci Nabino nyo surtout Bozala wana poto yambi wa yambo sans plus tarder Cornet Makani obito yamba wa yambo Azana Paris. Bonjour. Oui, bonjour Mingi, Maman Zizé Oumba, merci Mingi. Le lézard dimanche, Moulonzamba Pemaka, il fait Nayaki Paris. Donc, Nazong Salokou me pas en Zambé. Pour journée à l'Elona Lobby, Bébélé Bakoufi, Bébélé Basali Accident, mais Nzamba Bombingay, Naya Mumbu Naye, pour Naya ko servi, puis la servi nation. Ngaï Boketua Monaza ko servi. Non, c'est servi. Donc, le Koumaison n'est pas Dieu tout-puissant, le créateur de la terre. Tatan Zambé, au Pessebiso Mabela, Congo, tous à la esclavité. Au Pessebiso Mabela, Congo, peuple congolais, là, à otage. Il y a Batumoko, intellectuel congolais, Bazumbo, Kanabiso, Bakabeli, Ango, Barwandé, Batouchi. Les autres, nous sommes milliers. Depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui, 20 ans, 13 millions de morts, 13 millions de réfugiés. Merci Mingina Seigneur Jésus. Yon est les rois du monde. Yon est tout semble parce que mboka na biso tout mboka ba chrétien, tout lingaka Jésus Ming. Le kumezonga na makila Papa Kimbangu notre prophète. On zamba kitisaki wana abundaka contre Léopold. Yango kaka l'histoire, le 4 janvier 1959, na match ya vita na Mikado, soulèvement et salemaka. Pe tozwaka indépendance, to bengana ka baberge na mboka na biso. Lokumezonga na makila Patrice Emery Lumbumba, tala papa Lumbumba zalaki na 36 ans. Ya Erwana, Zwana Bana 36 ans, lelo ya lelo kolela. Peuple ya ndenge nini, quelle sorte ya peuple. O bazako vivre en ignorance, o bakomisi baninga. Na bango bakomi banzambe bazwa ko adorer bato ba politicien bakomi banzambe ba musicien bakomi banzambe ba pasteur bakomi banzambe baza banzambe te bazwa exploiter bino yango ngai waya mona ya na vérité na kobanga mutu te pe mutu kobangisa nga to eza moment ya vérité vérité fait c'est peuple akobika na repentance peuple akobika na ba hypocrite Maman Zizé Oumba Diamant Noir il fait tout la vérité pour tout sauver nation na biso buzobo ekwe na mboka na biso lelo lobezonga te lokumezonga na makila beau-frère nga Forbert Chebeya fidèle bazana babomai na imposteur o lelo ba politicien Congo bazo fukamele na bo opposant mutu moko salité microbe ana vina e azalakata aibakata kusomba dodorate tanga zalaki na Rwanda na Tanzanie do azalakata na ba sengle mi balete azalakata na ba kaleso talali na mbeto bien na Congo azubasi kitoko na Congo imposteur moko boy atanga ta gardien te illettré ya ba illettré mais bino bokomona message na zo pesa wa tokobuna bino tina suka oyebi ndeko na yo mobala kufaki Rosimu Kendi Chimanga TOPCP Makila Nae Eric Boloko Loko Cédric Nyanza Passer Luku Sababomae Ale Moloto Papa Ale Moloto Babomae na Poizo Likola Congo Général Ngwala Panzu Général Bekazwa Kacha 28 morts na Maluku na Kasai tozo monelo na Kasai ba Congolais bazo kufa likola nzala ata fufo ya pambezate ba tumba banda kwa bandeko na biso Kasai plus de 20 millions de Congolais ba kufa
1,5 million 2 millions de Congolais bazar réfugiés na Angola. Tout le monde a politicien moroté jour moko bala mukana tongo ba nota bandeko baza ba réfugiés partout musala bango ba politique ya ba siège na bango lokumezo na makila ya les diaspora les plus courageux Armand Tungulu na ba makila to o ya 428 mort na Maluku na Ituri na Butembo Beni partout ba Congolais baza okufa yango na eko défendre peuple oyo ba nokwami pendant 1960 jusqu'aujourd'hui. Merci Wayambo wana iza boyebika introduction ya bokechi Wayambo Mama Didi asuta webi ndenge zalaka vraiment Mama Didi talaka de Wayambo salaka mais tout komi Wayambo sikoyo yo ye Paris qui Paris ko sa nini donc oyeka popisa message to yaki maramususu na Paris. Oui, merci bingi Diamant Noir Zizé Umba batu bande kunanga bo sebone bomona bande kuna biso mo ça c'est sacrifiaka pona kupesa biso télévision na epi tout l'exa message en bok ba Congolais fait ba changer ba Congolais fait ba kola bino boza bato fait ba soutenir bino ba pesa bino ba tombola bino po ezaral ba se belé na moment bazara ba distraction ba se belo bazo fuka melaka bato metala yo onyo comme rapport na biso na ki paripo leki nanga mwasi akufaki au moins liboso journée à lobby samedi mwana nanga ya mobali akenda azalaki fiancé pour liboso chancelier avait abalaki mariage malgré ozalaki na voyage do bana batangi ba classe ya bazui ba diplôme pour to okena na bango tina suka bitumbo tozokena bana nanga bazui ba diplôme bana na bango ba pia ba Congo non bana nanga ba chancelier wana ba Davina bazui ba diplôme koleka ba politicien na bato bazobetela maboko nga moko na l'équipe bango na mayele na l'équipe bango na ba politicien na baza ba muyibi ba voleur ba exterminer peuple congolais ba accompagnateur ba médiocre o lelo bato bazobetela bango maboko mais na moment nzambe ya confondre bango na yaki kokunda leki nanga ne libomei na remercier na bandeko tu bazalaki wana bana Paris ba JL Koli ba Bruno Matadi ba Yaseti ba Nene Samuzo Oasis la beauté naturelle. Oui na mona ki ba tebeli wana vraiment ba G6 ba ganeza ki pe le kaki bien na batutu ba yaki wana ba division et ngotina te eloko nécessaire ba kundile kinanga na bien yangwana na kokai kotikala ti fale na ya yango mon même matanga mususu le kaki na Bruxelles gile kita ya Gérard Azalaki à 144 akufaki na zwaki binata kokendete po na gina ba makamsume oya leki nanga na baki fenaya et puis toze suna matanga ya Bruxelles munene adi madiata grand frère nanga yakiti le 25 kina zaki pe kuna oui le 25 au chancelier Balaki ya adi madiata pa azalaki arape membre peuple mukonzi ayaki to ameli pe champagne ameli pe whisky nae mais lobi na butu noki ba benginga ki babi adi madiata kufina ndako ya omoni ba Congolais bazo kufa na bandako dikola ba divorce papa nous vivons mama bato dikola ba divorce ba makambibele zo le kawa na ba mama na biso ba mibali vraiment il fait tout se repentir to lingana koleka France lero bozo linga France po ba français ba linga France do mboke sala bato te batunde ba sala mboka ba français ba sala mboka na bango ba belge ba sala mboka na bango ba anglais ba sala mboka yango ba congolais mission ngi ali ba congolais ife ba munene na mabela Congo lobi tango mboke kozala libéré toko no sala Congo toko misango ka France yango na yaki ndeko pa kundamaki na benga kiyo na mona kyo pe na kata salle merci mingi Zizé Umba na mona kyo ngabete na kozonga bote ça na pesa message o yango ya bengi yo to epe permet na tout refaire to epe permet na statut ya liberté ya France na face na biso baba to tamboka baninga ero dimanche bato bazolia bazotambola na mai mais ero abiso bazui ba peuple tout bakangi bango na ba église na ba terrasse comme la masango ezangatina merci mingi Zizé Umba. Voilà, to komi na mambamboka o bozo zela déjà depuis bozo ba Diamant Noir banda déjà bozo mela bolo babolo ba voilà to bandi Wayambo ba opposant ba kutanaki ba ngonyo so na Bruxelles kune siko zali ba Félix ba za ebele ba Mozito ba Jean-Pierre ba Mbusa Nyamusi ba ngonyo so ba kutana kuno ba saki conclave na bango
mais na conclave wana basalaki bazo réclamer bango nyonso surtout bazo réclamer ka ba préalable na bango mais yo ko lo banoni omoni na lobiboye Jean-Pierre Mbemba Moïse Katumbi Mbusa Namusi Mozito Félix soi-disant Caméléon botika ba vantir na Congo botika ba vantir oyo bozosa na Congo biloko bozosala wana ekolibere Congo te depuis 1997 ba Rwandais baya ba Jean-Pierre Mbemba ba Mozito ba Katumbi ba Tebele ba Mbusa Namusi mosala na bango ba accompagnateur Rwanda a réussi ko piller Congo Rwandais a réussi ko exterminer peuple wana peuple congolais zana moto okote la bango te peuple congolais zo kufa lokola njinji lemsu ba njinji ya France ba l'équipe peuple congolais na valeur ba pigeon ya France ba l'équipe peuple congolais na valeur lelo ba yeko tuna na occupation mama Gisèle Wumba basala ka politique pour le oeza ba argument na lekina nga na kofinga motu te mais na makama kofinga na sala pour peuple congolais amata lelo yali kotalisa bato ba argument banani les ennemis du peuple congolais banani baza kokosa peuple congolais na mosalo nyonso ba diaspora basali o to salité ni na ba hiver pe sili na noté jusqu'à mboke koza libéré to kanisa ki bandeko wana ba ko comprendre bitumba na biso mais ba comprendre bitumba na biso te ozui Félix ozui Katumbi ozui Caméléon aza Burundi ozui Jean-Pierre Mbemba ozui Mozito na bango do bango bazomona biso ka ba papier hygiénique na bango bazomona ke bango nde baza plus fort ya Congo o bako décider na place na biso ba congolais yango moni même na tanga table ronde o esalemanga avant l'indépendance o monaka ke ba congolais tout bayaka et akaka likamba kasavubu te likambo ya Lumbumba kuta zalaka na kasho mais ba congolais ya erwana batalisaka bolingo na bango ke soki Patrice Emery Lumbumba était table ronde ko salema te ba belge batindaka avion et que donc Lumbumba na prison Lumbumba yaka a mais groupe ba grand bandit ba grand bandit ba voleur ba mafiosi ya Congo na groupe ya batwana bazoki ne groupe na bango bavani na table bango bakanisi ke biso toza ba prisonnier na bango bakanisi ke biso toza bana misala na bango bakanisi ke biso to ba no memela basi na bango basaki na bana na bango basaki bakosali liboma soki tokokufa tokoboma na pona Congo yango moni ki ba utuna ba préarabe mais na mona ki Jean-Pierre Mbemba kitaki na Congo auti na prison akiti na Congo mokili momba e monaki peuple a yambié mais Jean-Pierre Mbemba kiti ata message te message mokote azaki na moyo pesa te azaki batikela ki liberté au bato mama moto na mokifi un homme solingo sa politique solingo sauver Congo azababa te baba lelo apoto bakoma koloba na basine pe bato bayokaka aki na droit ko pesa peuple na message atango akokai ko remercier merci na yewa po na fungola bino aki na droit à 5 minutes ba mot fort pour na sauver mbok yango moni Jean-Pierre Mbemba nga ken na résidence na ye babo ya côte premier chèque à Jean-Pierre Mbemba aki kulala na mbeto a divan ya kitikwala et pas les qui na GB et ça déjà grande humiliation o ba humilia ki Jean-Pierre Mbemba pour moni batebele ba église pas Jean-Pierre Mbemba ba msu ba église ya pour Jean-Pierre Mbemba za pasteur Jean-Pierre Mbemba pasteur Azo a peuple congolais en otage, Félix pas un pasteur. Azo a peuple congolais en otage, Mozito azo peuple congolais en otage, Moïse Katumbi pasteur, azo peuple congolais en otage, ndenge ba Marcelo, ba Walesa, ndenge zomona ba Kakenza Bangala, sa ba Mamba Sikatinda ba Moïse Mbiye, bona noso ba kanga peuple congolais en otage, bango pe ba kanga peuple congolais en otage, ndenge zomona ba Wirera, ba Jibira, ba Kofira, ba Wazekroira, ba Farira, ba Ferreira, ba kanga peuple congolais en otage. Biso toye ko buka ba chaîne wana. Peuple congolais fa comme libre. Tout le monde statut à liberté. Pour beaucoup de ça, non, mon côté, peut profiter d'un côté. Vous autres, République démocratique du Congo. Dans l'état de la République démocratique du Congo, tous en a 4 occupation.
rwandaise, soutenue par la communauté internationale, soutenue na ba voleur lokola mokolo pombo, voleur lokola ba mende, voleur lokola ba ozu batorani, Evariste Bochabe, Bruno Chibala, José Makila Yokozuna, Jali Sembusa, Batokola Kalev Mutondo, grand assassin, grand bandit, assassin, Batokola John Nyumbi, Yangomoni, Naye Koloba Ake. Après, Jean-Pierre Mbemba groupe Nabango, avant ya kokende, soit disant nos élections d'occupation, Batona Mokriso, Bakosi Bino Baliboso, Yami Bali fait besoin Maël. Beaucoup de mis ça pourquoi tout marché car il faut tout préparer plan B na biso po Kanambe aya quitté Rwanda ko banana Ari Dipolite Kanambe Ruberwa Moïse Mwarungabu Kengo Adondo DE PDG Ofida Tuchi Ozui Shadari Rwanda Tuchi do na Jeannette Kanambe na Zoé Rwandais bayaka te batie la peuple congolais démocratie. Rwandais bayaki na Congo te bapesa peuple congolais miel parce que au Congo toi déjà na miel mais bayeko détour miel. Rwandais bayaki bapanza Congo batia tribaliste le moni Mobutu atikaki na 11 régions meki ko ça l'effort ya ko pousser mboka na 26 provinces pour mboka za la division mais bakutani na résistance na bitumba ba diaspora merci les diaspora so que mboka ezalaki ba diaspora te mais le Congo comme bité na biteni ya ngwana moni Jean-Pierre Mbemba batie 100 000 ba mozito 100 000 mais toluka ba mbongo aho qui ça c'est a besoin de bonne mobilisation. En plus nazo kama wayambo ndenge zana mutokola Kamere mutokola Félix bango bazana besoin que élection fuizala pour moi balika ba kende élection na donc bambongo ba pesa ki na bazo senga pour bazana neti Félix senga déjà ba 1 euro na monaki c'est ba $1 plutôt ba tia pona ko soutenir ya kende élection mais siko mabeza c'est ba élection ils a pour ba kamba mboka lobi non. Merci Gisèle Oumba pour la question là. Oyebi que oyebi na carte occupation élection ezalakate. Ce ba occupé binomboka. Au monde mboko France, grande nation ya démocratie. Balma ba vandaka ba botolaka ba Strasbourg, Balma Hitler a vandaka na Belgique. Jamais général de Gaulle a kenaka élection na Balma awa. Général de Gaulle a Lukara Balé pour nous chasser ba occupant ou ba occuper mboka na biso mais le groupe batora bazali ba grand accompagnateur ba grand mafiose ou ba réussi copier richesse à Congo na ba Rwandais yango na lubi ke voyez sokozu Félix Chilombo IDPC na mbongo te to mona wana 2011 président Tshisekedi alukaka mbongo imperium Europe Mambong Imperium Poti Sekeda Bunda et Bimaka $9,000 à $10,000. Félix a joué $100,000 wapi. A démontré en haut, Félix a joué qui sur $168,000 pour la salle à congrès à joué qui en haut wapi. Est-ce que groupe abattoir na bazala sima IDPS 300 personnes wana baza ko vivre bo pauvreté na c'est à $1 kutu basimba yangote pour il y a les souffrances et souffrances peuple congolais toujours vivre la souffrance mais na c'est à souffrance net na monte à volcan toi tu crois que groupe ya bato na 300 personnes bato ni saka siège à IDPS ba ko bimisa 80 millions na 1 mois 2 mois hein. Mais pas me souper ça 20, me souper ça 30, me souper ça nous souper ça bato baza malade. Bato il fait ba se soigner. On comprendre. Bato ba ozo soutenir Félix pour la élection, il fait ba kende ba scène PP. Ya wa ba poto pour bazo comprendre te bato bazo na ba tribaliste. Okomona pour Jean-Pierre Mbemba monte Équateur, Équateur bazo soutenir Jean-Pierre Mbemba. Okomona ba Katenge mosusu pona Moïse Katumbi bazo soutenir. Okomona Mozito na Kizenga bapangi ya mungu. C'est ça makamone bomi Congo. Tozo bundela Jean-Pierre Mbemba te, Katumbi te, Mozito te, Félix te. Tozo bundela Baluba te. Tozo bundela
Équateur te bandundu te ba Congo Katanga te tozali na occupation rwandaise o s'imposer na mboka na biso ye Félix na Kamere bakutanaki Félix akutanaki na Arimo Vasakan bapesi 3 millions de dollars Burundo caméléon Kamere azala soit déjà na bo il ki la ngai na tika komona mokolo moko te depuis ba Rwanda ba vanda na Congo na mona Kamere avandi na opposition pour azo sa okomona ka so simbite bazumwa biloko bazolunga pona avantage ya ba occupant okomona ka Kamere asundoli bango akei okomona ka so manifestation ngeli salima ya munene Kamere azo senga pe pour peuple congolais se miri berete Félix balouele jet Kamere balouele jet nani balongo la machine à voter ou bien balongo la machine à voter te Félix a signé à ça l'accompagnement ya Shadari pourtant au Shadari exemple tant Shadari a rekoma na machine à voter wana pour machine à voter wana au Félix alinga kera en élection ou bien le baki que élection tokokende sa machine à voter na otali sa diaspora to ya alphabétique n'Équateur bata na ba portable te courant izalaka te de kasa bana courant te ba ebo manie même ordinateur te même appareil te bandundu c'est la même chose à part moi Kinshasa muke ozu ba katanga bo provété o ba faibli le lomboka na machine ni no boni bo kene nango na ba élection pour légitimer pouvoir ya Shadari mais dans l'état OIF ya ba français et yaki na Congo ba eko remarquer 16% déjà à tricherie quand on dit 16% c'est 10 millions au bato bazana ba plainte na bango zate ba rola ba na 8 ans ba na 7 ans pour ba kena na élection est-ce que Félix aza malade ou bien zo comprendre ou bien mbongo o ya zo sumba nango banda ko na ba limité mbongo o ya zui o ya komi orgueilleux pour Félix azo lo baké mokolo ya kozwa pouvoir donc selon malobane ya serpent azo lo babotobi ka serpent o mokona comme président so na komi président na okanga moto moko te ba bande ko na biso botika bango bongo ebela bato wana bakufi na Congo bato wana babomi bato na Kasai et c'est Félix asa koma na Kasai amona ba fausse commune Félix akedata na Angola Félix tu ne resteras pas tu es déjà confondu. Mais en plus, l'élection, est-ce qu'il y a la élection pour comme fin septembre, bientôt fin septembre, élection est pour les 16. Donc élection est quand? Yango moni nzamba zo confondre bango nzamba confondre ba occupant na ba accompagnateur ou ba Félix ba Mozito na ba Moïse Katumbi naza ko interpeller tout le monde naza fanatique moto moko te naliaka na poche ya mutu moko te na tonganda ko pe na Congo te o mutu akoloba na ngai o bena bono natangisi bana na ngai gouvernement belge mutu pesi bana na ngai ba identité bana na ngai baza kozwa ba bourse ya ba belge bana na ngai lelo ba komi na ba assistance sociale awa ba profiter na école ya ba belge no ya ba Congo donc tozomona bato mususu le musu ba beli maboma bazo comprendre te Félix olé 3 millions de dollars ba pesa ki ona Arimova au sakano azali ministre intérieur na ba participer Kamere nani Félix azana peuplete Félix alinga ça la histoire Félix azana peuplete Félix alinga ça la histoire Félix alinga ça la histoire que à côté na palmarès que ataka candidat na présidentiel c'est là Félix allait bambongo na ye asombi bandako na ye Félix siège IDP César Congo te Félix siège IDP c'est la trop et ça Kinshasa te Kinshasa c'est la 24 communes mais ben ouais Yambo Tobo ina bisoté Tangolo ba Kinshasa c'est les 24 communes ouais c'est vrai mais Félix binonius boteli sa manduki to monani to monango bongo ouais que bino bokomika boko condamné ba politicien o bazo bundela mboka neti ba Félix ba bemba ndengo lobiwana mais likamoko mutu moko abenga vraiment de kwana bika zolanda biso azara mingi kolanda makambu ya politique azapenda mutu o alanda rabino mingi alobi ke
eza constant oye pasali puis ande ko moi mingi babenga likambona babi ke bino botelisa ka biloko no surtout mindu qui ne c'est pas Félix on dirait bolobela mingi Félix en même temps bato bazo boma penza mboka baza o bino boko talisa eza kuna na Congo ba o baza kuna o bazo travailler mabe mais bino ce que vous botala na Félix eloni esala ke pour okiper ba wana te baza ebele ba o gouverneur ya Congo André Kimbuta boki para bango te bato no so Congo boki para bango te kaka kombo ya Félix tous les jours Félix eloni esala non biso to lobela Félix kaka te na lobi Félix kate pour comme nene muto bimina mnona mi bango ba politicien o bazo bunda ba opposant quoi o baza ko s'opposer na gouvernement o en place siko na Kabila moto interpellé ba okipa lokola nga bokati wa mbazate na banzembo tout politique na Emilie Kaname na ba niveau tout tango toza ko interpeller Jean-Pierre Mbemba Félix Bakatumbi po bazo sala mafia discours ezate o ekoki ko libérer peuple a kozala libérer na discours na motivation na mobilisation ezate total ça Félix Jean-Pierre aki na mindu ki akoki occupation te pe na moment na ba occidentaux ba ki simaya na simaya Kanambe président Tshisekedi qui élection le politicien le plus populaire ya Congo le plus rigueur ya Congo Etienne Tshisekedi ya Mulumba akoka ko longola Kanambe te batia président Tshisekedi na résidence surveillée tout le monde ba membre IDPS basala ba marche na Kisasa ta par biso awa na poto le lot comment na ba caché judiciaire bato ba bundeli Tshisekedi na libanda lukola biso te yango moni to telemela ki président Tshisekedi na bon mona tobi ola kisaki biso to mi prendre en charge kuya na makambo lokuta te poto telemela yango moni toza ko telemela bato wana ba Félix ba Jean-Pierre Mbemba na lokuta discours ezate Félix akena na terre à Sainte-Thérèse alubi bobetela ba policier maboko dans l'état ba policier wana ba boma bato na siège ya IDPS o la ebisa ba policier wana ke ngai na ebisi bino boy bino bozali pona peuple moto ya zotinda bino bobo maka peuple ya zali mopaya azali rwandais tozali na mboko ezali na occupation est-ce que Félix alobaka na occupation Félix a telemelaka a peuple que ndengeza lobolo babobo salabo yango tolobi ke Félix atika mafia azumbongo ebele atiko escroquer peuple parce que alinga asengi bango ba $1 sous couvert déjà sa zumbongo et pas Kanambe asengi bango mais dans l'état azumbongo po lobby akolbaki bomoni jeti rangai jeti all privé na zotambola nango eli ba membre ya IDPS en Europe et bongo na ça jamais bako kokisa 40 millions jamais na cotisation ya 1 mois 2 mois bako kokisa na lelo na Congo lelo 10 millions bako zote même 1 million bako zote Félix atika farce Kamere azalaka na soi-disant na opposant te Kamere ayebi yango bien mokolo Kanamba kotambola Kamere pas kotambola na Congo Vital Kamere alias Caméléon l'homme le plus dangereux à Congo serpent Vital Kamere wana grand serpent yango nazolo bake ba Jean-Pierre Mbemba ba Félix ba Mozito est-ce que ba Moïse Katou bazo comprendre politique bazo sala wana ba Belge ba libéra mboka na bango na démocratie te ba libéra Belgique na Minduki contre Balman ba français ba libéraka France na démocratie te na élection te ba libéraka France na Minduki yango tolobi Mozito za na mbongo o yibi na Congo Jean-Pierre Mbemba za na mbongo o yibi na Congo Moïse Katumbi za na mbongo o bo yibi na Jean-Pierre Mbemba aussi prison à yibi 1+4 azalaka accompagnateur azalaki vice-président na finance a joué rôle ya premier ministre on comprend tant tozo le kawa tozo le ba vérité au finga te biso to bi bon même ba argument o ezo laksake Félix azoke dans élection na est-ce que connaît nanga avant d'après connaît nanga avant ni pas lobi
Mota gagné l'élection président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais batuba malade. Batuba za malade. Foutu bango bambongo wana lobi 3 millions pour basa l'accompagnement mais malgré ça Nzambe a confondre bango a confondre ba Félix a confondre ba Mozito na ba Jean-Pierre Mbemba. Félix a kozora pouvoir te, Moïse Katumba kozora pouvoir te, Jean-Pierre Mbemba kozora pouvoir te, nan Mozito kozora pouvoir te, Moussa na Moussa kozora pouvoir te. Et puis soki na 1 mois ototika nango soki batie mbongo te soulèvement populaire esalema toko juger bango lobby boyebaki ki batuchi bazala na tête à pays ndenge ni bomisaka ba 5000 ndenge ni bondimaka ba corps à Sun City ndenge nini bondimaki bokena ba corps concertation ba corps à cité ya oya ba corps belebele basala la opposant eloko moko te mota réussir ko faiblir occupation c'est l'église catholique. Cardinal Mosengo a béchoué ba laïque. Moto a réussir qu'on faiblir occupation c'est David pasteur David de Kofo ya protestant. Moto a réussir. Nakenda wapi nan pasteur. Balinga ba boma azana Californie akima. Moto a réussir qu'on faiblir pouvoir lelo ya occupation ezabiso ba diaspora ba boketu oyo o tozomona bato biso bazoleka o boketu soki ndenge nini boketu azamu ibite po mutu ba corrompre yo il faut ba sobelo bandako ba wera batongi na mbonga makila wera soutenir pouvoir occupation yebeli kanambe ba kofira ba jibira bango wana ba tiara mara na ba waze croire bato batongi na ba limiter bozomona po moto va ba corrompre yo il fait ba personne que la bana na ngai soza comme ube villa na Gombe ube na ba limiter na tongeli bana na ngai tâche toute une question tout na wayambo pela po wayambo pazoluba tozlingarayi po le ba mamba vérité ya mboka donc eza bongo so za politicien ba otanga kombo na yo soki te oza politicien te trotanga ote donc o baza na fo batanga kombo na mapoto lito e bamboka ezoki ndenge nini yango to luka bino sikoyo wayambo tango zoloba na bande ko mususu mais yo moko pe osaki likamoko a to tuna ngo po corner makanya ba to tuna wayambo oyambaki muzitu lelo olobi muzitu te me batno so ba ki yo osaki mabe oyambaki yo poko makolabo mais c'est normal. Erreur tout ça qui na diaspora ngwana yango pe omoni lelo erreur ba politicien bazo kima ba combattant et likamba unité il fait boka vision na biso peuple vision na biso lobi to kosime ki responsabilité ya politique ya Congo metant bozo kima biso moto to bundeli mboka to ba leader politique ya Congo ya lobi ezoya to kokoma ba ministre to kokoma ba PDG c'est pas il faut za la kana ba diplôme belebele ba to pe ba sala ba makam non eza mato ba yeli bato na mutu c'est amour ne tongaka Congo amour na objectif na yo na makambo ya nango olbi nga ba pesinga place na tato na bandundu mais na moni bandundu za na ba richesse boy na luka ba partenaire bazo ba richesse wana na ngina tonga ba hôpital ba autoroute na changer bandundu eza amour eza diplôme te il faut avoir na mayele ya kibomoto na mokili ngai na yambaki Mozito pour interpeller Mozito pe bato ba monaka ngo mabe surtout vandaki na bango lelo ba Jean-Pierre Mbemba ba Moïse Katumbi eza unité eza koswana te surtout vandaki sur table tonga to telesa bango ke botika politique ona kozala na sima ba Didier Rendes na ba Louis Michel bon négocier Congo très bien bo bisango biso toza capable ya kopesa bino pe richesse à Congo bino to ça les champs 50-50 botongela biso mboka na biso richesse à Congo to kokanga na nini po to bi ko développer en côté il faut toujours que luka ba partenaire international que ça là bien négociation pour trouver solution de développement à Congo so au monde bamboko ka ba Dubaï au monde bamboko ka Qatar ba Inde ba Chine ba Russie ba Angleterre et développer les couleurs ba partenaire international ça ba partenaire international au bazana ba lelo ba basé évoluer na 21e siècle na ba grande technologie
bangonde bakozongisela biso to na matière mais toyebi kosalela yango te. Il fait bien négocier na batona pour na développement mboka yango na yambaki Mozitu na interpellé que Mozitu ozalaki premier ministre ya Congo oyeba te que moto na za Rwanda bato bamonaki mabe parce que bazo banga leadership na ngai bazo banga qui jalousie mais moi je m'en fous na qui jalousie ngana na besoin ya résultat yo lingaki nde résultat bien po oyeba nini ezoleka lelo résultat na mabe na malamu et monani na ba travail biso na kata peuple mokonto sali surtout boketu wa to terpelaki lelo président Tshisekedi toza ko terpeler bango to tozo mona ndenge bazo kende muke malgré tolingi makamu na bango na te mais baza ko meka ko suka na bango fe bazwa solution problème na biso ezali fait to mema ba Félix ba Jean-Pierre Mbemba ba Moïse Katumba bango tout na solution po biso to na mbongo te soki biso diaspora tous qui bien organisé, mais Congo est allé libéré parce que secret exact. Au sommet, ce qu'on bénit ba combattant, vous savez, il y a un problème, un problème, il y a pour Congo est allé libérer, il fait militaire, si toi qui bien organisé l'ongba bitumba, to bombi leader ya militaire, to fungoli kese moko munene na France, o et talibiso tout 4 personnes, 3 personnes bazo gérer ngotobi, tout ça là on a compte ya 11G que tout le kalobi to atteindre 5 millions 10 millions. Très bonne idée. Tout doit 5 millions 10 millions, to pesa ngo leader militaire, to luka base arrière pour te sauver Congo. Et là que bon qui jalousie mais dans l'état ngana ebi ngape na zolu ka solution Congo G53 naza grand homme au ya Congo naza grand musicien on a tikala jamais ko jouer na vie na ngai na mema ba musicien na poto na beta no kese mokote na âge à 18 à 19 ans au bato musu ba kuma ba esclave na sima ba musicien na sala pe banzembo sila kate yo moko bola banzembo ka ba ikokolo banzembo ka na landa te mama esi na kipate na landa e banitina le banzembo ka kokolo moseke tano bobina mafukutu banzembo ka hima ngana yo pele pela banzembo ko ayo lele ayo banzembo ka aucun politique on a sali beaucoup kate watana un tiers te akopusana pe ko mekate beaucoup kokangaite na tondi sami na nguya ya Dieu tout puissant le créateur de ciel la terre naza Jérémie à Congo naza David ya Congo na ebisibino libérateur azalandela le Congo sera libéré. Ndenge na bisaki oke bakozwa pouvoir te tozo kene na action militaire toko bengana kanambe cette année mais nyo seza kolobate soki lelo wayambo ayaki Paris po nazo sala na l'équipe na so nazo na l'équipe ba dipumba ba limi mungala ba sole bino tout boza ba cheno bo pesa nga privilège ya koloba vérité ya na lekaka na kofinga ka mutu te katarate na elengi diamant noir. Diamant noir, pièce là rare, diamant noir, Zizé Wumba, bo sabone bele yoka émission elengi, ba vérité, ba argument. Toya te kokota na ba vie privée ba nga engagé na ngai na kere kocha 100 000 le bok. Est-ce bon moni boketu wa ba komi député, na occupation, bon moni boketu wa ba 100 000 $ pour le nakero sala candidature bomoni boketu wa asima PDG ngala tsali banzembe bilbo banzemba nalingi naloba kasi na ikoyo kansonyo na mboka na biso makambo ebele na mboka na biso droit ya bato yebanaka te o awana poto toliaka mango ya banzembo ko bakila faute banzembo ka na sali ebele pe naza ko continuer ko sala na saleli ba Rossi Mukendi na saleli ba bomanja président Tshisekedi ba le moloto na saleli ba nzemba ba concertation o nga na sali werera ko salaka yango te yopo ko salaka yango te jibira ko salaka yango te o ezata ko binisa bato te na bo jeunesse nga tout na binisa ki peuple congolais lelo bana nga bazui résultat bazui ba diplôme ya poto mais lelo bato ba soutenir nga est-ce que bana na bango bazui ba diplôme. Est-ce que banana bango bazara vie ya bien? Est-ce que lelo résultat nini oyo lelo o biso tozo lukana kata boka na biso poto chasse occupation yango mona le kaka mama Zizé Wumba et pas non atali sa peuple tozo kende ce qu'on a ba argument oye o teli binga
na finga na na lobby comme que lobby au finga telo côté ka ba argument na ko terpeler na ko finga ba Rwandais o bazo bo ma peuple ba mende mais na niveau to vani na makambo e ko finga te ba argument na fingi na nga moto te na zoloba Félix Alembongo Félix asombi bandako ndako avanda na limité asombi yango azwi mbongo wapi o comprendre bango tu ba Moïse Katumbi ba mbongo bazo yango ba payer kana Congo Mozito a millionnaire mbongo azo na zoloba te ke o Félix te na zoloba bango tu ba voleur bango tous les oiseaux de même plumage bango tu ba faux opposants bango tu ba accompagnateur pour ceux qui vrai leader azalaki. Mais tout le monde a un vrai leader. Il faut que Patrice Emery Lumbumba. Merci Wayambo, vraiment. Toujours comme on a biso to chité, to comme on a souka wana boki tu as la vérité ndenge za la mamba mboka toza obligé toyo kango po biso bana Congo to éviter donc tout na bango po tozwa ba réponse bino wa question otinde la diamant no na za obligé na tuna po toye bandeni mboka zo tambola. So lingo diriger mboka fozana bosolo eza bongo. Mais tolbi Sadek aussi. Ça dit que bana Kabila qui a respecté ba corps ya Saint-Sylvestre té mais ba tumsu pe bazana ba yebi na bango to mona ba corps à Saint-Sylvestre ngo ezara et puis rappelle nini ezara nini balobaka nini mais yo ko expliquer biso ngo na mom kuse non ba corps Saint-Sylvestre lié à le 31 décembre ba corps au basalaki rassemblement au biso to interpeller président Tshisekedi au to pesa lettre ouverte au ya sangisaka ba voleur ba grand bandit de grand chemin ba toka bolenga nkoi ba Bruno Chibala bango tout bato lelo ba ke ko servi pouvoir occupation au demain matin au Seigneur Jésus-Christ alobaki celui qui tout par les paix périla parler par son tour ba yebaki et peu au poignarder n'est pas un peuple congolais lobby et kozongi la bana na bango génération par génération il fait tout face ba combo na bango na ba pilon à Congo il fait tout face ba oh tout batangisi makila peuple congolais batika na un mois une semaine il y a pas se repentir ba tia mbongoje ba sauver Congo ba koronande na ni président Lorenzo Yangola na Sadek. Na Sadek on dit Sadek c'est Afrique du Sud Botswana Zambie Namibie tozape na Congo Brazzaville pazawana bangonde balobi ba corona ekoleka inapercité ba corona ezalaki o ekangaki kanambeke asala référendum était acha 3e Rwanda wana acha 3e selo bango pour bango mutu ba bimisa ba kanambe ba congolais ba politiciens tango état de droit au président Tshisekedi alobaki koya yango nde to ko juger bango yango na ba corona eza respecté yango na président Lorenzo na Emmanuel Macron babaki bénédiction ya église catholique ba kolinga kene na maite yango na émission que Sadek a ko attaquer kanambe bientôt donc bazo singa ya respecter yango ako respecter yango te pas za pharaon a comme na motema makasi notre histoire ya Congo net ezalaki ya Moïse na bana Israël contre Pharaon eza même chose kana mendenga zana akolongola jamais machine à voter akolongola jamais fichion etondi tozo kene ou bien soulèvement populaire ou bien action militaire ya makasi pour na sauver mboka mais moi je crois que na ba pays nyonso du monde surtout la débat histoire même nzambe asalaka soulèvement populaire na tanga Noa mbule betaka eza soulèvement populaire na mokili ya loti Sodome et Gomorrhe nzambe abomaka yango eza soulèvement populaire bitumba ya Abraham na ndekone l'autre babano simba talobaki soko mona vie na motezo simba te ko soit na terobane so lingo kene na gauche nga kene na droite so lingina kene na droite nga kene na gauche bitumba te to boyi makambo wayamba liane mbonga mutute wayamba banga kaka nzambe wayamba fuka mela kaka nzambe mena zwaki chance ya kokutana na bato nyonso na pona talisa bango ke nzela bozo mema peuple boyi ba Congo kozala libéré na makambo wana te yango na lekaki na continuer mobilisation jusqu'à la libération totale de notre pays Mama Zizé Umba soki message ya kopesa bato pour revoir opesa na pesa. Merci, merci Bolanda Kibiso, topesi bino merci bino nyonso obo fandi bobanda ko yoka ndenge wa yamba banda ko expliquer ba commentaire na bino na ndenge zalaka ako répondre toujours parce qu'il y a banga la question té en tout cas mokili mobimba o nyonso bolinga diamant no ande tolobi bo s'abonner na se o s'abonner et puis o cliquer na cloche pour na kozwaka toujours ou activer en haut pour na kozwaka toujours ba notification ce qui ba
information ekoti po mingi botuna Diamant Noir osala émission te oui nazosala mais parce que oza abonné mais oactiva cloche te c'est pour ça ozozwa te ntango nazokotisa baémission donc activer c'est juste na côté so cliquer au monde batie lokola eza quoi horloge donc so au fini yango eza kwa ngonga moko so otouche yango nde eza koactiver cloche. Merci na balandi balandaki biso tokomi na biso na suka wana tonga totika maloba na wayambo soka linga pesa mutu moko mbote to 2 personnes ngana pesi mama Didier Asuta mbote mabolongo eyinda. Merci na yo et Papi Leroy carte illimitée muta soutenir Diamant Noir to na choité. Oui, merci mingi mama Gisèle Wumba. Tala lelo yo tikala na tiré na mokili. Bananga musuba wela kotela tani basuki. Donc na pesi mbote na ngai ya bolingo pa Dieu tout puissant Tata Nzambe. Bakoko na biso abenga ki Tata Nzambe Mungu Baba Papa Nzakumba yenda salaki mabele ya Kongo na mikolo motoba 7e jour lelo dimanche nda pemaki na pesi mbote na grande dame Mama Didi Asuta mabolonge yinda mama abokoli bana apesi ba diplôme bayebaka na ndako ifuza na grande dame oaza bien déterminé moto moko na mokilo akokazati mais tosalaka effort ya kozala juste na juste on a tout monde na kata libota. Merci na mama Didi na ndenge bana batangi classe. Merci pa Davina olinga mingi azozwa 5 diplômes na 5 bac plus 5 donc na 2019 fois et vous allez fête ya munene pour na Davina tokotanda na 5 po ba congolais ba bangaka diplôme pour nga mona gagner bango na maloba etaki prophète à Congo ba na ba diplôme bana ya Congo oya papa kimbanga lubaka Davina zobeta bango mabe po Nzambe Jésus bimela ki Davina na katandako avant-hier na tomona maboko na ye ebimisi ba étoile na 7 à Jésus mon nom zomona c'est grand pasteur ya libo tapé à nation Adassa Esther Davina grand bisou ma fille est bien aimée je t'aime au fond du cœur ya on appelle Simbote na Engambe Saya Soba beau frère propre ya des données mbote mingi na Achille Mboyo na Londres Achille Mboyo mbote na honorable camionnette Mbola descendant Fumukimbangu disque d'or honorable camionnette Mbola disque d'or na pesi mbote na Alidor Masamba merci nazo sukisa na Alidor Masamba aza asala na mokolokoya bientôt na bengoya aza directeur ya banque na Fortis Bank na Bruxelles. Yatinda dia bloga Diamant Noir ba micro tout ça. Non nazo sina comme azola émission Alidor Masamba ozokia parce que candidature na commune ya Uccle pas à la conseiller communal. Donc oya akoyambo kitoko ata micro banini akosoutenir mutu malamu. Tona besoin bato agiste bato baza na immunité bato kaba Alidor Masamba na pesi bato tout o balinga boketu wambo bo s'abonner et puis mbote mingi na Seigneur Jésus bokoya nzela moko bokopanya na nzela sambo na yebiki bozo voke komo na ngai na l'église pas ba passer na bino na ba parti politique boye baki libulu a munene zozela bino na nkomba wayambo ngaza esclavité zize umba na fuka na koka ufuka mela motute mais na zolo ba yo ye kuna bokoka ngai te ona sali bo sali nano te mais ba politicien na bino ba voleur baza ba accompagnateur bakenaka politique basala politique na kata politique mais basala ka politique in occupation te baza miyibi bato bazo pesa bango mbongo ezaka ba kanambe wana ba mende ba Jeannette Kanambe ba Rimo Vachakani oya kobengo a répondre afinga nae mais wayambo akofinga kana lisute ba argument kaka eloko zobomba bato ba pe bayaka na ba argument ofinga te po ofinga na oyamba te ziza umba olobini awa nini baya na ofinga te abaya na ba argument yanga wayamba leki na ba argument na démontrer politique ya mafia na démontrer ndenge Congo na biso ekomi et puis na zolo bana peuple congolais que bientôt Nzambe akotindela biso libérateur na nzela. Merci mingi na Alidor Masamba, merci na Ale Daniel Chekomba. Merci, restez toujours branchés sur Diamant Noir TV et je vous dis à très bientôt. Bye. Diamant, Gisèle Wumba,
Gisele Umba Nakoli nana ya diama Gisele Umba Nana troublé au mon amour. Merci Gisele Umba Diama